Ouais, bandeko, beaucoup toto solo là. Beaucoup de bandeko na ngai to solo là, tout ça en direct. Merci mingi na bandeko to bozo kota. Ouais. Beaucoup toto solo magamba mboka. Ouais. Mote mingi na ba deko tout o bozo landa bisiko nyoso bozali. Mote mingi na bokechwa ya bo docteur en droit. Na vieille di bolombo mbote mingi na bandeko tu oyo balingaka peuple mokonzi misanga maza moi oublie moi moke ko matsa volume kulutu mulongo mukena mulongo donc merci en tout cas kulutu na ngai donc na musala ozo sala mingi pona mboka bandeko bokoto poto solo en tout cas merci mingi na américain Aristote merci en tout cas matondo mingi kulutu mulongo. Bandeko beaucoup toto solo là parce que le combat c'est pour les gagnants et les vainqueurs. Le combat ce n'est pas pour les faibles. Le combat est fait pour les gagnants et pour les combattants. Le combat n'est pas fait pour les lâches. Non. Le combat n'est pas fait pour les lâches. Donc awa biso to ebike soko za combattant te tika na okaka. Ils a inutile ya ko décourager ba oyo balobaka. Donc ceux qui makasi silio olongwe kaka na malembe tika ba bazana na énergie pour na communiquer pour na mobiliser parce que c'est pas donné à tout le monde pour na koya mobiliser. Merci mingi na grande dame Yoni Chebanze toujours sur Gessen Strat na numéro 92 na 53 place au magasin Zali na ba onyoso ba kaka Bruxelles Belgique partout boleki moi coup d'œil na Gessen Strat 92 na numéro 53 na 92 c'est bisika oyo restaurant Ezali Manitrans Monogram Ria HDHL biloko tueza na 92 na 53 biloko akolia biloko tueza kona donc bande ko boleka ebele pa ya Yuniche Banze la grande dame merci mingi na la jolie na oti komeka ko benga na tongo la jolie na éviter ce que mon qui appelle na ngai na ko benga so na sisi la jolie dos Santos donc on a maman na biso en tout cas nzambe pambola yo mingi la jolie dos Santos merci mingi na bande koto bozo kota na yepo to solo la boyebika que un vrai combattant quelle que soit la tempête le vent il est toujours combattant. Merci mingi Musée Will d'Olive merci en tout cas Will d'Olive merci bon partager comme ça la bien bande ko na epona ko solo la bino moko bozo mona climat o ezo le kana Congo pour le moment avant on a makana makambo climat biso to lobi les 16 fallait azoyer la biso du à Bruxelles biso to kozala nazo senge pa bande ko tu bomoni koma bande ko ba critiquer biso bande ba bikolo ebele ba critiquer biso bande ko na ngai esengeli to la kisabango ke toza ba peuple d'incerté le 16 décembre oyo boya ebele na Bruxelles to kopesa bino adresse la manifestation est autorisée toya manifestation bande ko na ngai oyo elekaki na Paris ba oyo ba yebi ba koyebisa bino ki ba combattant nous sommes très forts nous sommes très forts tozaki na en face ya gouvernement ya Kinshasa te ya ba faible toza en face ya grande puissance la France en matière de sécurité France fait partir mais bomoni comment terroriser ba français jusqu'à ce que ba ke ko bimisa biso dernière ceinture na bango ya ba policier o babimaka mingi soki ba terroriste soki ba nini ba o babimaka wala nde babimiseli biso ça veut dire toza très fort combattant tout fantôme combattant tout oyo yebi ki obunda pona mabele zala fier na makambo elikaki na Paris ni tete mobilisation ya ndenge batiaki wana na yebisi bino alingaki meme atia bapati na ye wana te na kati ya salle toza fier makasi parce que tokoti na kati ya histoire ya bato oyo badestabilizaki transport ya côté ya défense ya la défense voir même ndeko moko ayebisinga GPS comment qui na problème soki ba beti boye signaler que police est boye pour moi ko contourner ezate donc félicitations mingi na bandeko mwana wana zoyoka te parce que azana mission na ye ya batuti pona koya ko distraire peuple zairwa na moment au peuple azokufa ye alingi amemela biso musique awa na kati ya Belgique lisusu nous on sera là bandeko bomoni comment bato ya bikolo mosusu bakomo seka biso
bazo finga biso bande ko bola qui sa même volonté ya koya les 16 décembre oyo dans quelques jours, je pense dans 15 jours tous à la biso tout na Bruxelles. Ce que c'est qui congé tende konanga yaka muto akosa yo teke o makambo elikaki na France fallait gagner non a gagner muto parce que to démontrer que to sa force ce qui a na soutien ya mobali na ye na ndenge ya gouvernement ba appuyer alingaki betate mais bon monde qui biso to na mondu kité mais ils ont utilisé les armes donc pour nous terroriser et bobo santé que ils appellent l'état ils ont gouvernement ils ont motuté qui au kende ça na face au banda obundane na makofi. Donc tout ça très fort donc le 16 décembre au tout ça à Paris bande olanga itome kanano ko la ki sabato ya bikolo o ba komi ko seka ko finga biso bino boko bomoni lelo lisusu na ko répéter bino pona ko la ki sabino en attendant la kota na ba dossier mususu boyo ka bande ko nanga koma bato na ba se moquer na biso ezo sala soni bande ko nanga ezo sala soni komona ke ba komi considérer donc na makamba danse kaka nazoya na makambo na ko développer la politique mais na ligika na lokisana nazo ngisa lisusu bo comprendre comment bande ko botala eloko oyo soki botali mingi bokomona ke jeunesse génération ya mikolo même na ba école ba komi ko utiliser ba tablette ba komi mwana mokeneti bana na biso apoto soki opesi kaka téléphone na yo baza na obloko musu ba option mususu ba bloko musu akota ka biso to yebi angote tozaka soki okomi bloqué na téléphone obenga kaka mwana opesi boy tant beti parce que baza na avance ya monde oyo bango bazali baza ko lakisa bango technologie mais na Congo eloko baza ko lakisa bato bana mike musique o kama mwana mukia komi na 10 ans donc na soki olingi otala lelo na Congo oluka mwana mukia 11 ans ya vierge eza passe. Je m'excuse pour na eloko wana pour bato bato muso déranger bango et comme il passe parce que bato aza apporter na ma musique ki banini donc bato ba parents ba ko kaisu ko contrôler bana na bango te bana tout le temps libanda na ba église ba pasteur pe ba komi ba champion ko violer bana koto ba mi bato ya libanda monde na biso Congo éducation ekufi bande ko na ngai bato ba ko sauver éducation ezaka diaspora yango tozo benga bino le 16 février na Bruxelles boya bande ko na ngai na lingina la bino moko boye bisangai shoki bana na biso na niveau ya biloko na lingi na yebisa bino ke lobby boza kwa bozo zela avenir ya ndengeni mais oyo ezali monde oyo bato lokola ba fali balingi ba wera ba jibe balingi peuple na biso azala boye mais bana na bango to bakimisi bango na bapoto to landa bande ko nanga comme d'habitude to landa la polingo mabulo pardon yo kumana mayele oh motema kumanga bon na kolongola volume po ba yo revendiquer ni droit de chanson na bango bo bolanda bino moko bana na biso na longoli musique na longoli musique bino moko bomona génération oyo ba fali na ba kofi na ba wera na ba to lokola ba Félix balingi batikela biso botala bomoni yango koma ba bebisi bana na biso na longoli musique pona ko éviter ba ya ko revendiquer droit d'auteur bomoni oyo eza bana na bino ya Congo bana mike bakoza oyo na ba 5 à 6 ans bomoni genre ya société oyo batolokola ba fali ba kofi ba Félix Chilombo balingi société na biso ezala boy mais biso toza kolamusa bino bandeko na biso avenir ya bana na biso eza en danger avec Chilombo à la tête du pays bomoni koma Chilombo za ko ravitailler ba musicien ba mbongo pour taka baya ko kumisa ye peuple toza la conscient tango tozalenga ko tozoleka ba pona koloba bandeko na biso eza pona kolamusha po eza avenir ya biso na bana na biso bandeko na kai omoni bino moko genre ya société oyo tokomi na ngolelo bomoni genre ya société oyo tokomi na ngolelo bana mikene mwana bomoni bino ba danse o basa ko bina après okomona ke na télévision na chaîne ya télévision na bino bokomona ke ba sanksira kate ba danse na ba nzembo eza ko beta
s'assurer que tout ça passe. Pourquoi? Parce que baza besoin de détruire la société au ya lobby à Congo. Yango biso toza ko ya ko lamusaka bino bande ko na ngai ko yebisa bino ke musique oyo ba memeli biso na religion ezali eloko moko eza contre mabele na biso. Soki omoni mundele aza ko appuyer mingi aza ko soutenir quelque chose des Africains yeba ke eza na ba intérêt oyo eza contre nation na ye mundele aza ko bénéficier nango. Soki omoni président oyo mindele baza ko soutenir baza ko ni yeba ke mundele wana aza ko détruire aza pour détruire l'Afrique ou bien son pays. C'est la même chose avec Fali botu na boto yo kana bandi kolanga. Intérêt nini oyo France a koki ko déployer ba moyen tout ya makasi ndengwana pour un musicien qui n'est pas même français. Pour yebisa intérêt nini. Bandeko. Intérêt nini oyo komona ke gouvernement ya France muto ango aza pe français te parce que toyebi ke ba français balinga ko protéger bandeko na bango bandeko soki oza français ba ko protéger mais muto anaza ni français te. Pourquoi déployer tous les efforts comme ça pour protéger Fali soki intérêt moko ezali contre peuple na bango parce que bino bozo comprendre que France aza ko jouer rôle munene na makambo oyo leka na est ya mboka na biso parce que bango pona souci na bango il faut Rwanda et continuer à dominer biso continuer à couper parce que bazo zwa na sima Rwanda ba minerai ebele Rwanda zo pesa bango parce que ba soutien soutien ya France Rwanda za copier azo pesa bango yango zo mona ke France na tour na il faut azongi ça pousser ba congolais na distraction à travers ba musiciens lokola ba Fali mais mukolo baliaka ligolo do eza mukolo yo makwanze bimakate lelo bino bato bokotaki bino to ba musique to kota na bino mais boyeba ke il y aura un jour il sera un jour que au fandi bo moni pa kaka ba gouvernement ba français ba comme il faut rentrer chez vous kaka gouvernement français au mona ke non il y a les droits des français et des étrangers basi ba bandaki déjà bo sepela na bino bo bina na bino mais boyeba kaka ke biso le 16 décembre, même à 2, tous les Libans, mais tous les Sénats, oh, nous sommes un peuple conscient. Le 16 décembre, tous les Bissot, tous les Bissot, tous les Bissot, adresse na concert, oh, il y a Fali Chipumpa, aïe, les Bissot, les Soussou, awa, bandeko, Toyo Kanano, deko na Bissot à moi si, et loko ya lobby, Toyo Kanano. Merci, Mingena, deko na Bissot à moi si, oh. Marche autour des camarades. Est-ce que vous avez un Air Force? Si on a une chaîne, merci, maman. Pourquoi vous avez un ST? Marche autour des camarades. Est-ce que vous avez un Air Force? Si on a une chaîne, attention que tu as une sardine dans la boîte, tu as une destination pour quitter là. Tout le temps, tu as une réflexion. Musique, ils bien. Tu as une musique. Mais pas jusqu'à ce niveau congolais comme il y a un concert comme Mamosa Kondela, ceux qui sont des colons qui sont est, congolais qui sont est, ma momie, au moins l'image même sur l'image. Mais musique qui est là, nous avons le là. Attends, on va mettre à côté de nous les ratés. Vous faites la honte des Congolais. Franchement, mon pays, je suis fière d'être une femme congolaise, mais des fois aussi, je commence à avoir la honte de mon pays. Parce que ça revient du trop. Comment tu poses dans la communauté, tu vas bête, tu vas t'ondire belé. Tu vas réfléchir à mon qui. Mais nous avons dit que mon Dieu a été africain pour abébisami, toi, africain, tout le monde bizengi, tout le monde a monté pour bina, bizengi, même les activités de la mission. C'est tout comme on a dit, mais c'est quoi, biso? Quand biso ba chaîne était ba chaîne na biso za musique to za ko bina nyonso o komona ba baza ko beta na makofi mikolo a mibali ba okanga mabine mi ba basi baza ko pomala pona musique kaka ba mama nanga bande ko nanga basi to lo wana ba distraction mususu esta mboka ezokini o komona bino ba tozanga défense te boya cabinet de défense arena wana.
boka soni bato mboka biso bafinga bakongo basi ya bakongole na mibaya bakongole toza babizengi bafingi biso toza babizengi tosinteresaka na makambo ya miziki c'est que comment insulte pas peuple congolais que nous sommes des bêtes. Oh, nous tous on n'est pas pareil. Hein. Nous devons aller au bout de la bêterie ou à la bâtie en gâté. Parce que ma tête là, c'est bien faite. Allez, vous devez m'appeler mon bandé Kounanga. Est-ce que bandé Kounanga au Koufa journée ni maman à Paris, à Belgique, Allemagne, to bito se mobiliser dans nous. To la tabiso nyoso, to kangi kakabilamba, to bomi mama belle. To la pisana ba bindele. Oza na fesse ya munene, tia ngona sa di puta moko buku se ba mo la fesse wana. Journée boso sala. Mais awa, boke ko la gisabiso ba makasi na bino nyonso kuna na défense arena. Après avoir pour nous unis. Ba ko mo finga biso na bikolo. Ba ko mo finga biso na bikolo. Coucou, bonsoir. Sécurité wana. Bandeko, bino moko bomani. Ça commence à devenir des trop. Ce qui va te comme Koloba, Congolais, parfois il faut faire d'abord, il faut un examen de conscience. Pourquoi bato bikolo mususu ba komi ko finga biso likolo ya musique? Est-ce que bato bazo finga biso makambo ya musique? Bokecho na eso bokolo batie baza jaloux, balingaka, ouais boboza ba jaloux soki ya fali, soki ya nini. Siko bato bikolo oyo. Bango pe baza ba jaloux. Maman wa uti ko yebisa bino même. Merci mingi na maman na ngai soko kolanda, félicitations et courage. Bato bikolo mususu bakomi ko finga biso. Likolo ya musique, la musique apporte quoi au Congo? Rapporte quoi? Ezaka ba bobosaka ba fiere ya pamba, bolati ba bilamba ba nini, mais soki ba lingi ba kende ko timo la mboka na bino. Preuve moko na ko yebisa bino ke bozaba le pays le dernier en Afrique. Grand Congo depuis Tobanda, depuis Tango Mobutu, tu le beaucoup organiser Coupe d'Afrique. Pour Coupe d'Afrique et bête à pays oyo ba tongi ezana ba hôtel ebele ba stade ebele ba moyen de transport ya bien ti lelo beaucoup organiser Coupe d'Afrique. Boza ba champion ko kende ko beta na ba sali ya bato libanda na ba Abidjan partout, mais bino moko na Congo bola ki biso ta salle moko mythique, salle même il y a 5000 places. Bola kisabiso ezate mais toza ko yebisa bino ke mboka eza ko kufa bandeko na ngai to tika nano ko bina to telema to libérer mboka na biso dans ce koya na sima. Mais comment ça se fait que musique est comme le la drogue pour na bandeko na biso bozo comprendre que le pays va mal, avenir ya mboka na biso eza en danger. Et comme ba musicien ba politicien ba si ba comprenant que soki olingi ozo peuple congolais oyo joyeux kaka chile musique. Na uti komona na nini na Équateur, na biti soki na komona ngo awa, na moni penza oyo kaka ya buzoba, nazo mona ke ekoza la soki liao mwana liao ministre wana. Il faut mona ndenge azobina danse ya Kofi en pleine campagne électorale. Wana donc projet de société oyo bango ba moni ke peuple wana ko consommer ango Charles Malongongo ndugu habari. Hein? Projet de société, oh, il fallait que déjà, à outil qu'on la ministre, il fallait sur Aya pour sa peuple. Qu'est-ce qu'il a fait pour son peuple? Moi, mais il faut que mon danse à Zakobina. Danse à Zakobina, ça veut dire, bino ba peuple, vous avez le droit de consommer danse. Pour que le peuple congolais soit fanatique à danse. C'est le moment ya kola ki sa ba bilan na bino bola ki sa iloko ni bosali pour la peuple na mena moni danse mo kaza ko bina ya blagité da moni Félix bazo tuna bilan na bilan abimisi bilan ala kisi nyakero de bilan wana nazo ya makambo ya politique mais awa na bando lo bena makambo ya musique peuple zero tous wa conscience so ki muninga na yo moni ki a conscience teni. Donc, tout ça besoin de qualité, pas quantité. Tiens, au téléman de Gonanga, les 16 na kozala kuna. Les 16 na kozala kuna. Kofan d'attendre de Gonanga, itala koma, bakomi kofinga zela na joa disusu, eloko mosusu, je pense que na la kisa kibino. Pour na ka ba rappel, pour Congolais, azamuti a rappel. Congolais a bossa na kambango.
omoni Congolais bossa na kambangu mais biso toningi to rappeler bino kaka ki bandeko na ngai bo ndeko na tia ke jour wana mais na tia quand même soki musique yango ba kokata soki ba réclamer ba droit na bango likambo ezate ndeko alobaki makambo eza très important mais na longola ki nde ye parce que musique bandeko beta mais soki ba kokata ba kati na bango bolanda. Est-ce que vous avez vu les images des Congolais au concert de Fally? Vraiment, je suis choqué. Je suis choqué, je ne suis pas émerveillé. Je suis triste. Un peuple qui est meurtri depuis des décennies, je dirais même des siècles. Mais on dirait que sa diaspora n'est pas consciente de ce qui l'attend, de ses devoirs, de sa responsabilité. J'ai vu une maman pleurer, tomber par terre, s'écrouler comme si elle était possédée par les diables, rien que parce qu'il a fallu y chanter. Mais voyez cette maman, est-ce que cette maman va se mobiliser aujourd'hui contre la guerre au Congo, contre les enfants qui sont tués, les femmes qui sont mutilées? J'ai jamais su qu'il y a autant de Congolais en France. D'abord, c'est la première information que j'ai eue moi. Deuxièmement, je suis triste parce que vous organisez une marche contre la guerre au Congo, vous ne voyez même pas 100 personnes. Donc, si vous voulez mobiliser des Congolais, il faut les faire chanter, les faire danser. C'est triste. Quand est-ce cette diaspora va donner l'exemple d'un engagement pour libérer son peuple? Parce que la diaspora a un rôle fondamental et l'image qu'elle dégage aussi est fondamentale. Parce que souvent, elle est prise comme référence. Mais si cette diaspora est focalisée sur la musique, la danse, tout ce qui est loisirs, la sape et tout, les gros magasins, je pense que la jeunesse sur place qui doit se battre elle aussi, qui doit mener le corps à corps, n'aura pas de moyens psychologiques et un engagement patriotique suffisamment fort parce qu'elle manque de référence. Honnêtement, je suis triste parce que tout le monde pleure pour le Congo, sauf les Congolais. Moi, c'est ce que j'ai l'impression que c'est ça. Tout le monde pleure. Je pense qu'il peut être un Sénégalais. À cause d'un Sénégalais. Comment tu causes ça aussi bête comme ça? Tout ça, comme ça, comme la musique, tout télématon. Encore c'est un jeune, hein? C'est un jeune, hein? En tout cas, ceux qui ont un donc à cause, on a 25 ans. À cause, on a 25 ans. Ceux qui ont un comment ça peut interpeller peuple Mopimba. Donc il a lobby très bien. Donc batonyo so baza ko mbayo ke la maman mais congolais moi mieux que la maman. Ba no comment boko za la boye toza ko bisa bande ko botika mamba musique boya no to telema. Na bamboka mususu ekomi ko yoke la biso mawa mais biso moko to mi yoke la kamawati. Bamboka mususu ils ont mon danger ya mabele na biso mais congolais ont mon danger na mabele na été bande. Comment tu koki kozala ba bête comme ça? Muto bato baza koloba makambo eza important lokola biso boy nde boza ko finga biso. Bato baza ko réveiller bino que le pays va mal. Nde boza ko finga biso na ko luka bo beta biso. Mais bato baza ba buzo batala mama oyo. Donc maman oyo naza sir même te que jour que ce que moi na yobi moi maman ne akufi akolela boy. Eza ba jara ba maman ba lela en français. Ceux qui m'ont balé à Kofi, mon mari, tu m'as quitté, tu m'as laissé. Voilà, zozo à papier. Je suis resté seul. Est-ce que je peux avoir un peu de l'eau, s'il vous plaît? Amène-moi de l'eau. Oh chérie, tu es parti. Bah, j'ai ma maman balé en français. Mais tant là, ma kamba frère, ni a fungoli, mon okonyo so polé, les nicolas collé, la musique a fallu. Ni il part au monde à jour, bah, bomar aussi, mon kende allé là, boété.
Bauti ko boma 160 quelques Congolais na Goma et pas Félix. Tomoni bambajara ba mama ya boité a sali vidéo aza kolela simbi mutu askangi kitamba. Tomoni yango te. Metala. Siko wana tokoloba nini azaki touché par Saint-Esprit. Pour l'église bokolobati azaki touché par le Saint-Esprit botika kwa takuna eza molimo mosantu siko o tokoloba nini eza kolelisa ye nini ekoyisi na se peuple zayoa bande kotozwa conscience makambo bato boko malwa ba taliban te omwe quand tondé to ibisa ba taliban ke mabeza na Congo taliban mona mabete le Congo va mal ka taliban mona mabete mais lelo ba komi ko récolter ngo nazo na makambo politique. Mais on a zone makambo ya kola musabandi kola biso pour le 16 décembre dans 15 jours tokuta na Bruxelles. Oyo bandeko oyo bakomi kolobela biso bandeko il faut interpeller biso. Comment ça se fait que biso moko ba congolais bato bazo boma biso tozo mona makambo na te mais bato alibanda bakomo mona la place na biso. Parfois donc na éviter bandeko na ngai soki vraiment bozo comprendre. Mais on comment nene olo ba boy moso mona zo finga. Ah, bafanda kuna botike la biso tout ça fait longtemps biso botika biso tobina mais baza ko boma batu kuna c'est pas le moment qu'on soit unis mobiliser donc pourquoi mobiliser les gens pour faire réveiller les gens. OK bandiko tola da isu na besoin que ça na bilo na la kisa kwa tola j'ai aimé ces petits ici c'était courageux vraiment mais okomona bino bolingo lenga bola kisa ke bino wa ba yanki tolanda na kola kisa bino ka biloko na na politique wana bobanga na bino te nazo ya. Les Congolais, vous êtes des lâches. C'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui disent que vous savez danser. Les Congolais, vous êtes des cons. C'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui disent que vous savez chanter. Les Congolais, vous êtes des truands. C'est pas moi qui dis, c'est ceux qui disent vous savez vous habiller. N'importe quoi le Congo, c'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui vous félicitent dans les bêtises. Vous n'avez pas honte depuis près de 30 ans. On ici, caché dans la rébellion, hein? Prend Paul Kagame comme leur soutien pour détruire le Congo. Vous êtes incapable de vous séparer de ces ONG. Combien de jours? Hein? Seulement un mois, 12 jours. Assimi Goïta, l'enfant qui vient d'arriver au Mali, il a fini le travail. Non, les Congolais, c'est pas la peine. Ça me fait mal de voir les enfants congolais en train d'être tués, massacrés. Partout, toutes les forces, même les forces gouvernementales. Hein? Qui vous a dit qu'on y est chez vous là-bas pour vous séparer ou bien on y est chez vous là-bas pour vous empêcher de vous tuer? Réfléchissez un peu. Vos bêtises, les sales conseils que vous faites pour aller remplir les stades en train de crier là. Arrêtez ça. Hein? Vous savez quel problème les Congolais? Ça me fait trop mal de voir le peuple congolais en train d'être massacré, tué, dépiécé à la machette et au fusil. Gouvernement complice. Société civile. Le peuple Congo. Regardez ce qu'on a fait au Mali. La carte de Mali est rouge. L'arrivée d'Assimi Goïta et le soutien des Maliens. Aujourd'hui, le Mali est libre totalement à 100%. Seulement combien d'années? Quelques années. Des fainéants, hein, que des sapéros. Vous n'avez pas honte? Les artistes congolais qui font des grands concerts, remplis les stades, vous êtes fiers de ça. On vous insulte, vous ne savez pas. Pendant que les innocents sont en train d'être tués, d'être massacrés. Vous ne voyez pas Mali, vous n'avez pas honte, vous les Congolais. C'est quand vous allez vous réveiller. Il est 6h21 aujourd'hui le 15, 11e mois 2023. Je me suis levé avec le choc, il n'est pas pu dormir. Quand je vois le peuple congolais en train d'être massacré, vous allez vous réveiller quand? Vous allez vous réveiller quand le peuple congolais? Qui vous a dit qu'on est là pour vous sauver? Bêtise! Bandeko, tozozongisi na bino kaka. Tellement biso tolobi des années et des années. Vous nous traitez de tous les noms. Bomoni siko bozo yoka. Peuple mosusu.
et comme on l'a na place na bino pour na kolamusa bino de konanga bozoza nango pe yankete o botika biso to bina boza ba yankete ba yanke bango yo ba comprendre que monde sengi to bunda po mboka na biso comme bien ba France maboko bofa des bino te ko beta na France to lote po ba kolo nango pe ba bundela ngo boyebi ba masolo ba ya banini ya ba de Gaulle banini ça veut dire ba français ba bunda po ba koma bongo mais yo siko lelo okini mboka na bino bandeko to yokana na ta soni ba concert ba oyi manu alobi ba concert moko ya soni bozo tondisa bon ba seka kabino ko seka là ça veut dire quoi tala bato baza ko boma bango bazo bina c'est ça ko seka bino peuple zaïrois tous ont conscience musique au fallait ça ko beta wana c'est pour les intérêts des Français distraire le peuple parce que les Français pour le moment comme ils place ni ya koyiba ba richesse ya ko dedon plabisika nyonso ba bot ba bengani bango ba mboka lokola ba Congo il faut pousser les Congolais dans des petits pour continuer à koyiba pour ceux qui va perdre les Congolais là c'est fini France oyo pour que chômage ne okota il faut utiliser déjà comme des fadi pour bino botika la kobina Rwanda ezwaka et pesa ka bango bande ko bolingi tolo bandenge nini tina bato ya libanda bakomi olobela bino ata soni bozoyo kate ndenge boza boye les 16 au concert au pecho azolinga ba moni pena akoti boye bato boyete ela kisiki bato bayoki musique okozwani ndeko na ngai boza ko fingi saka nation pour rien ata bato balingaki ba aider bino pona makambo ya komba batia bango moko baza bien déjà babina kana bango oyibi bato mingi ya minene ba pimela bango biloko akolia likopo aza munene okaisa se atondi ayika popo aza munene donc surtout ceux qui par contre ils sont mafuta mingi azongenga na elongi abia se atondi na ye eza lokola bino moyen muto ya ko aider bino eza te po bozaka bato esengo ko seka ko bina kolata bato moni ki boza bien ya monde ça ba chilo mbana ba montrer na monde entier que en tout cas Congo eza bien bon même culture na biso ba misie bazo beta non Congo eza bien et pourtant bas kuna ba to souffrir ba botoli biso mabele basa ko bon ma peuple basa ko violer basi comment boko za la boye bande konanga ba congolais toza ko yebisa bino bozo bima lokola bozo bima bayaki ndeko nanga boza bayaki ko lega biso te boza ba yankete bino boza ba yuma bato boke de kolata musique na ba okendo sa bino ba sécurité ba yuma ba yankeza biso bato ba comprendre que non musique o eza mabe tozo kende na bozo ngiselo bino ga bolanda lisusu pour peut-être bozo atama conscience au mona ki tono ba comme finga biso ça devient de trop pourquoi beaucoup za boy bande ko ngai pourquoi beaucoup za la boy baza ko yebisa bino ke bande ko to tika no makamba ba musique wana to tika no ba makamba musique wana mais bozo kanga manango kaka eloko nini bozo zwa la musique wana bande ko ngai bande boli misangai na chela bino po bo comprendre ba oyo bolanda ki te bolanda kaka boli misanga parce que c'est comme ça il faut to la kisabino faut to la kisabino bo to kene na oyo na sina la kisabino nazo ngisana no bato bo mona musique wana bino moko botala après na changer na dakisa déjà ba ba kota ki ba mona botala bana na biso Moni génération oyo société oyo batruwa ba fali ba sebalunga yango ebisa mwana boye akende classe ndenge nini mwana boye bozo zela ndenge nini na âge wana okomona déjà ndenge akomi da mabina boye en tout cas 10 ans eza ebele bokoyoka ke basali makambo mabe na âge oyo c'est ça ba société oyo batruwa ba fali bazo sepela nango pourquoi parce que il faut ba toba koma na ba biloko aboye omoni ba français ne bazo sepela ba omisa loi ya bas bana ba âge ba déjà makamba sexualité
Si ko ba fali, il faut ba mema biloko ya boye na banzembo na bango ko bina est-ce que moi na oyo biloko ya danse azu yango kana ba danse ya ba fali ti biloko to mona ba concert ya fali biloko to mona ba clip na bango yango oyo et moi na déjà âge déjà ndinga zo kende la position là déjà après 10 ans ils belé asa ko beba 10 ans ils belé. Comment bande ko biso boko zala peuple moko un crédit comme ça donc ataba lobby donc au contraire de boza ko sekana bato baza koloba bande ko qu'est-ce qui ne va pas bolingi to sala ndenge nini bande ko nanga po bo comprendre que toza besoin ya nini ya botelema botika na makambo ya distraction le pays va mal distraction na bino eza ko coûter nation mobimba izo komi na biso kilo parce que mboka wana eza besoin ya mutu nyonso atelema po eza la libérer. Mais bino na Congo, vous comprendre que ti lelo bozaka makamba musique. Naza bozo kisa nsusu moto mosusu po boyo kaye parce que naza obligé. Bolanda ndekoyo. Malgré azolo baki bozai 40 000, bozai 40 000, bozai 40 000. Fallait ça même pas de 10 000, pas 10 000 personnes. Ça même pas 10 000. Parce que ça terroir na kabola ki ango pena. Tolanda ndekoyo. Sois pas effrayé le président de la Bled Okanga. J'aimerais dire déjà félicitations à Fally Ipupa qui a fait son conseil. 40 000 personnes. Voilà. Vous voyez là. Mais j'aimerais en même temps passer un message à mes frères congolais. Vous voyez, quand c'est pour aller danser, quand c'est pour aller chanter, pour Fally Ipupa ou bien aller dans des concerts comme ça, vous êtes 40 000. Votre pays est en train de brûler. Les gens, vous avez le pays le plus riche de toute la planète Terre. Mais vous êtes l'un des pays les plus pauvres du monde. Quand c'est pour vous saper, pour aller là, ce que vous voyez là, ce n'est pas des mouches, hein, c'est des hommes, c'est des Congolais, plus des gens. Mais quand c'est pour parler de la cause congolaise, on ne voit personne. Quand c'est pour marcher dans Paris, là, la semaine dernière, on était peut-être 1000 ou 2000. Mais là, je vous parle de 40 000 personnes. Les gens sont quittés en Belgique, ils sont quittés en Hollande, ils sont quittés en Allemagne pour venir marcher, pour venir là, pour regarder le truc de Fally là. Regardez comment c'est rempli. Pour ça là, vous êtes champion. Vous sapez, vous tout. Mais le Congo qui est en train de brûler, une petite milice ou un petit pays comme le Rwanda qui vous attaque, qui vous tue, qui tue vos femmes, qui viole vos femmes. Là, il n'y a personne pour marcher, il n'y a personne pour revendiquer. Mais quand c'est pour remplir les salles comme ça, là, vous êtes champion dedans. Mais vous pensez que vous, peuple congolais là-haut, si vous ne vous réveillez pas là, qui va faire ça pour vous? Vous attendez Dieu pour faire? Non, personne n'attend Dieu. Vous ne voyez pas au Mali, Assimi Goïta est en train d'abattre un grand travail. Vous ne voyez pas au Burkina, vous ne voyez pas. Restez là, allez remplir les salles. 40 000 personnes. Ne faites pas voir ce qui se passe dans vos pays respectifs aux yeux du monde, comme en Palestine, comme en Ukraine, comme en Russie. Restez là, allez-y danser Domolo, allez-y, la vie est belle, la vie est doux. Eh bébé, Dieu va laisser votre pays encore plus de 200 ans en train de se faire malmener, en train de piller. Les gens vont piller votre pays. Il va laisser encore. De la manière le roi Léopold II avait vendu tout le Congo là, c'est comme ça le Congo va rester. Continuez. Quand on vous dit de sortir, ne sortez pas pour venir marcher, ne sortez pas pour venir revendiquer ce qui vous revient. Restez là en train de faire taire. Bande d'ignorants, bande de chocoseurs, bande de mangeurs de Safi à Château Rouge. Quand c'est pour ça là, vous êtes champion dedans. Mais moi, je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Le samedi 2 décembre, il y a encore une marche pour le Congo. Vous êtes sortis nombreux pour aller au conseil de Fally. On espère que vous allez sortir nombreux comme ça aussi pour venir marcher pour que toute la France, tout le monde entier sache que ouais, le Congo vit un génocide depuis combien d'années? Plus de 16 millions de morts. Des enfants meurent dans des trous. Des gens creusent du colbat, du coltran dans vos trucs. Et vous-même, vous êtes pauvres. Et ça vous dit rien. C'est nous là, on casse se lever, on casse taper nos poitrines pour vous. Hein? La charité bien ordonnée, elle commence par soi-même. Si vous-même, vous ne pouvez pas vous mettre devant, personne ne va faire ça pour vous. Aujourd'hui, les Maliens se sont levés comme ça. Les Burkinabés se sont levés comme ça. N'attendez pas Dieu qui va faire pour vous. Pendant que vous remplissez les églises, les Occidentaux là, qui ont envoyé Jésus chez vous là, ils sont en train de fabriquer les âmes. Voilà.
Les Israéliens, les Palestiniens, les Saoudiens sont en train de fabriquer des armes. Oh, là-bas même, il y a Dieu. Vous, là, Dieu vous a tout donné. Vous laissez dans la main des gens. Samedi 2, celui qui ne vient pas, c'est un barbier, c'est un maudit. Et puis on se croise là-bas. Celui, pour ce que j'ai dit là, celui qui veut me... Je suis là-bas. Bande d'inconscients. On se prend le samedi 2. J'espère que vous allez tous venir. Comme au conseil de Fali. C'est l'Afrique qui gagne. On est ensemble. Le D-Lobby, tous en Paris. Manifestation à Paris, Bandeko Nangai. Bola qui ça va étranger que. Les deux manifestations zali. Bandeko Nangai en France. Et Angleterre. Quand Nebo Bimagi na concert, boya na manifestation. Manifestation à Mounene zali bozalaban. Bandeko. Tala koma ba étranger ba zo loba makambo na biso. Mais Congolais mokazati. Même là où, on prend des grandes décisions à Mboka na biso, Congolais za la kate. Et za la ba chef na bino ba ya gouvernement na bino ba za la kate. Bisika ba zo ba décision à miner ba za la kate. Okuta kuna Rwandais muta représenter Congo. Mais Congolais mokazati. Bandeko. Botale bomoni mino moko sikona yena makambo epe ya Bandeko bino bato ba église. Tango toyebisaka bino ke bato ba église botika kosakana na makambo ya Nzambe. Soki oza politicien kota na politique, koya ko utiliser kombo ya Jésus te na sima ya politique, bo banda kokosa ke o Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ozo lobela nde makambo ya mutu. La fois passée na lakisa ki bino comment Zelana Lukana la kisabino pour comprendre que bato yo basa ko sakana na kombo Nzambe tolanda après na koya na mususu o inasina la kisabino bobo landa na kombo Nzambe toujours hein? Souffrance au peuple aza komona bango azomona ngote mais bango balingi kaka ke Félix azala wana bato tango na autorité ko yibisa bino ke bauti ko benga tu bato o basambela kawana ya bato sataniste bakosa ke balaba na Nzambe bango tu ba yibisi bango bote a peuple pour la transition pour Félix bo voter Félix bolanda. La campagne a commencé aujourd'hui. N'oublie pas le numéro 20. N'oublie pas le numéro 20. Quand tu entres là-bas dans le bureau de vote, dans ton cœur, tu dis Fatibé. Ça a commencé aujourd'hui. Retenez bien ça. Tout vire. Tout Fatibé. Tout Fatibé. Malchance na ye. Malchance na ye. Bisika nyoso Fatibé ba obelaka moyibi, voler, moyibi, toka. Malchance. Omoni. Bato ya mokili bino bolobaki basali Nzambe on ne touche pas au de Dieu tala comment baza ko soutenir bato yo peuple aboyi bango kombali mbongo bazolinga ko imposer peuple a voter muto yo aza ko faire souffrir peuple muto ateki mabele botala. Heureusement Dieu est là. Place nyonso fatia baza ko bima baza ko olola e kaka baza ko finga e tolanda lisusu mosusu oyo au nom de Dieu kaka. Abimise la mona verset biblique. O ekokani na numéro. La verset biblique. Ekokani na numéro à Félix. Ah, baba. Bani otolo batolo bani. Il est temps. Toi, tu as fait une présidence. Amen. Comme il fait temps, parce que tu n'as pas candidat dans un an, il n'a pas vu cette année qu'on a. Il dit Sangana, Sabino Ferry. Ceux qui vont critiquer Fati, vont critiquer par rapport à la réalisation. Avec le bâtonnier. Nous avons dit ça avec la répondre. Mara yebiete. Azala muyuda. Azala mupakala. Azala mtumala. Ngai na bike na mo. So ba chrétien ba mona di courant. Eza ba he? So ba moni banzele tonga. Eza ba he? So ba moni mai ezala ki apart ba bidon jaune tambuli na mboko yo. Mutuma yi na mboko avati kila biso ba faire repasser mutu atamla ne lamba. Azu ko na carte ni ndako no repasser. Vraiment que neka na kimia. Voilà si manayo. Batika ki courant to mo tamla na bidon jaune. Ce qui est tout le monde malade. Pour discuter les résultats, fait cesser les compter. La meilleure propagande pour un
politicien, c'est les œuvres qu'il a fait. Car les œuvres parlent mieux que les paroles. Parce que tout le monde a salini, après on va 5 heures du temps. C'est la salle et l'eau côté. Parce que place sur le bas, tu as vu le bas, comme l'eau, on a reconnaissant que la moni banzela et tongami na bakasavu. Bangiringi. Olobi? Il y a chronique 20h. On vient voir l'éternel, vous serez à ses serviteurs, vous les. Il est temps, toi tu la peine dans Oyo qui bilongo ko ebimisi na verset biblique. Confiez-vous à Dieu. Ebimisi na verset biblique. Baba sali soit disant diable. Alobi awa ke batuni aveugle omoni nini? Aveugle alobi ke namoni me namoni me na ebite mutu ango soki akuti wapi menga na ebi ete. Roger Baka sikonga na koyebisa yobi ngap sikona saki ngande aveugle baratime aveugle omoni na koyebisa ke Roger Baka namoni nini détournement ya 500 millions de dollars c'est ya 100 jours namoni 200 millions de dollars ya Didier Boudimbo namoni ya Willy Bakonga miso na ngezo mona namoni ndenge ba poubelle tondi ebele Roger Baka batoboti de la pechua na Roger Baka wana miso na ngai moni Roger Baka po tuni bomoni nini to moni koma ba escroquer biso ram mbongo ya ram Roger Baka ozo ka aveugle po lobike aveugle batuni omoni nini ngala isiko na moni ndenge ba bomi bato na Goma na Félix Roger Baka ozo yoka comme yo lobike aveugle batuni nini omoni nini po yo zo loga ki ozo la kisabiso nde tango bambala tuni yo omoni nini la kisabiso ndenge ba Félix asali banzela ndenge Félix asiko ngala zo biso okay ngape tango batuni nga fe eso omoni nini nasa lokola ne batuni aveugle na Bible ki amoni nini ngape na bisi Roger Baka batuni nga bomoni nini nasa lokola aveugle na ko biso ke Roger Baka na moni ndenge Félix abomi mboka ateki une partie ya mabele comme ya ba étranger Roger Baka batuninga aveugle omoni na yebisi ke Roger Baka depuis babanda kolia biso mbongo ya aéroport $50 ti lelo tomona ke eloko te Roger Baka nazo rappeler o kabande botiki la botinda pechuana oya bolole wana ya Roger Baka wana Roger Baka comme yo lobi batuna ki yo lobi ki omoni banzela ngashi ko nazo la kisoke biso pe oloko tomoni batuni biso bomoni nini tomoni bozubo yebisa ki batoke boke ko somba masangu na Italie, na France, na Afrique du Sud. Tomoni ria. Roger Baka, batuni nga bomoni nini, ba yebisa kiso ke ko somba Thompson. Ti le tomoni te. Roger Baka, batuni biso bomoni nini. Kabila tika ki soki wiz avion. Ti le ata avion moko ezate. Roger Baka, naza ko rappeler o kabano botindi la pechi wana ya faux pasteur wa sataniste. Batuni nga omoni nini na Congo na ko ke na moni mboka ezanga passeport. Roger Baka ozoyoka batuni nga omoni na Roger Baka na moni mboka ezanga identité. Roger Baka olingi na continuer kaka. Omoni mbalari bozo na mona mboka mobimba batie kozwa armée ba étranger koti na mabele na biso ba yebisi bango bazonga bakende armée lobi to kokende te suka na ngoza le 8 awa aboni boye kokosela kombo ya Yesu ba escroc tozozela nano mosusu wana soki nani oyo lohata nini komo ne nani dialogue ko il faudrait komo neza lohata amutetela lohata dialogue tozozela yo olobaki ke d'ici les 20 na ba élection candidat moko akokufa moko akokoma koka d'ailleurs na kanisa ki prophétie na linga koka pona mona ki Félix a umo beta lokola boy Félix alinga ko kisa prophétie ya président na ou bien ya pasteur nini po Félix a fenta ki bino komi lokola lokuta Félix au moins ne ozoko sa loboko na e ko joyeux kala mingi te tozozela no prophétie ya lohata lohata ça veut dire nini comme nena nyoyo dialo soki dalo soki ni comme ne lohata dialo tozozela siko prophétie na ko kisa masoko za soki peut za vrai pasteur lobaki candidat mo okufa moko akozala handicapé okoma na kiti tozozela etikali 19 jours ba taliban na 19 jours soko zwaki na no poste te sala tozo a poste parce que pouvoir est sili
obo bande ko kumisela biso pouvoir ya biso baloba ekei esili beaucoup miseli biso pouvoir ya baluba munswali kanga monoko na yo bangala kanga monoko na yo pouvoir esili bino pe baswahili yango boza babolole mutu lokola chilombo aza kuna bana kindu losako bana kindu félicitations bana beni en tout cas félicitations na bandeko na biso ya baswahili bato bauti kofinga bino ndenge bobota makana ba viol bino bokende ko voter Félix de toutes les façons élection ngo ezate élection ezate toza ko répéter ngo ça fait longtemps élection ezate. Mais na linga qui a rappelé Roger Baka toza ko yebisa bino soki bozali susu o babenga ikabot la parole de quoi babenga la gloire de Dieu déjà parti, c'est déjà parti, donc vous n'avez plus Dieu en vous. Bofanda kende osala bilanga Roger Baka yo Roger Baka au bosani que un certain moment il biso ke bitumba mo bandana ba Congo ekoya bitumba ngo eza wapi. Roger Baka au bosani que période oyo ya Covid ofanda ki olati na biso ke olata ki soki saki soki nini okomi osala lokola Messi Yesu azola kabasi bandimina liga kende la lola na moni nzambe la kisingai tama beza kokoma bandeko na biso tu ya diaspora bakozongisa bakozonga awa kala biso toza awa tala lokuta ya Roger Baka ozwaki pe na elongi lokola mutu mosantu zoka un aventurier. Pourquoi bozo kosela nzambe na makambo boy siko o bokomi kosala obimisa ko pe na verset biblique numéro ya Félix numéro 20 obimisa ko na verset biblique. Roger Baka ngala kotuna est-ce que ko yebisa ngai comme nzambe apesi explication ya kopesa biso verset biblique ou expliquer que eza numéro 20 le bapesi Félix 20 na numéro élection okoko ko yebisa ngai parler à langue au Félix aloba qui joue interprétation joue la prestation à serment eza ki langue nini elo on a sengi interpréter ngai yebisa ngai biloko ni aloba ki tala ba flatter me yibi ba escroc au nom de Jésus-Christ bozo ko sabatu Roger Baka. Donc, yo, malgré souffrance, il y a peuple. Pour ba bengi si bino kune pa bachi lukwebo naba jatini ngombe ba pesi bino ba mbongo boya kote ya batoke bandi makaka bote ya batoke bandi ma transition est kozala te avec Félix. Il y aura pas de transition avec Félix. Mandat ici les sili. Beaucoup zwa mama na lumbe. 5 ans bosali le côté. Céder la place aux autres. Ceux qui beaucoup qui organisent ma élection te bon quand ça qui to kopesa besoin transition besoin voter kala mu aventure ya lobe borozo azane longi ya nini ya sultani Makenga bino bakanisi biso tozali suna besoin Félix na muto mboka oya ko yebisa batoke ba bala nzambe batuna bara ne avec le moni nini na moni nzela wana nzela o tozo mona wana banzela ba auti kona na nina na beni baza tuna peuple aza oganga zela yemo ba lobi zela ya mungwalo batongi déjà peuple a dit batongi tena yemo Félix alobi batongi tena kanisa ki batongi en plein meeting ni zela ni yo Baka oyo lingo loba ozo la kisabiso Rwandais oyo hein bande waza numéro na benganga apesa nga ya Roger Baka s'il vous plaît bo pesa nga il faut na soirée na téléphone. Oya zana numéro à Roger Baka bobe ngai bo pesa ngai numéro nae. Pourquoi ko sakana peuple ko manipuler un vaurien a bomi mboka azo quand même bilan na déjà si a vu déjà a moni place nyoso azo leka comment baza ko olola a moni place nyoso baza ko yebisa muyibi côté mutu wali toka musu balobi banzela eza wapi kura eza wapi azo continuer na ba promesse tilelo auti ko la kabato ya ba Congo ki courant d'ici le fin décembre le 20 décembre courant ezala bana ba Congo boko melanga ya awa soki babandi ko tia meme ba atama ba singa bandi boko melanga so courant yeye bande ko oya za numéro à Roger Baka atindela s'il vous plaît ngamo ko soki bozu yango te ngamo na ko sala tout na ko luka na bozoaye tala ba ventiler au so ebo côté la comme nzambe malgré onyo so Félix azo sala na peuple wana bozo mona ngote tilelo bolingi ko endormir peuple élection ezate numéro 20 wana zo pesi la mon numéro ya Bible ezate nazo ça fait au moins 3 ans na bandeko yisa bino kenga naza ko parier na mutu nyonso même ye ne dialo lohata comme on est vrai lohata yeba ke élection ezate ça fait 3 ans na bandeko c'est que élection ko zalate
nayebisaki bino comme ya lobi ke élection ekozala nayebisi ngana dialogue total nani qui est le vrai prophète nayebisaki bino ke mutu moko akufa te mutu moko otambola chaise roulante te tozozela sikoyo etikali 19 jours etikali 19 jours mpo tomona sikoyo dialogue lokata soki ya solo aza mosali ya nzambe ya solo. Comment bokoya koendormir peuple boy? Donc peuple zaïrois toza koloba René Moukamba tozo kutana biso tous les 15 et les 16 awa na Bruxelles na concert à Fali il faut tozala wana. Oyo elekaki na Paris ba oyo ba yebi ma secteur wana ba yebisa kino ki ba kombata ba mbrouya ki ma donc ba pertiba ki transport na ndenga blagité na balobaka ya pamba ba ndeko boya awa tozala ebele pona ko telemela concert ya moto ya za ko sala musala ba français pour nous endormir. Conseil moko na ko pesa kala ba ndeko oyo baza ko sala ba émission na kombo na biso oyo akozwa message ape amemela ngo maître Bola ezaka bien ko se respecter tango monike boza lisusu idée moko na baninga ou bien okei eza bien te koya ko banda koloba n'importe quoi na média parce que oza intellectuel na uti ko benga yo oyambi mais na yebite suko zana musala ou bien okati mais na ko pesa conseil maître Bola Christian Bola tozaki ensemble ba idée simbité yo salizela na yo mais eza inutile ya koya ko sala ba émission pona kolobela ndenge bozolobela biso na mususu oyo azana azalaka na nini na Danemark chéri civil oyo kolobela biso en tout cas na kosenge pas maître Bola toliaki na yo tola respect ya mama na ndako ko répéter sur ba bêtise wana te soki ozala makambo ya koloba te mpona Congo na ko préférer tanga ba livre mpona yebi otanga mingi tanga ba livre pour faciliter yo comme ozala juriste oza makasi na ba argument na ndenge ya gérer mais soki continue sur ba bêtise wana je pense que guerre wana okokango te na yo na mosusu oyo ya Danemark na Aaron nazolo bango awa na boyi to ya kokoma ki beaucoup muswa na bino parce que biso bomoni ke depuis to bandi toza ko mobiliser toza ko lobya makambo ya Congo mais ozomona ke bato mosusu au moins ya ko mobiliser ya lobya makambo mboka ye amoni nda ya ko attaquer bokecho na iso ko finga biso conseil na pesi oya ebi maître Bola na oti ko benga ina suite po bo loba ke il faut ko benga na téléphone na bengi akati téléphone habite sur la musala mais na kosenga bo pesa e conseil mama Jeanne solola na maître Bola oza mama na biso yebisa eke nzela wana zokota ya ko finga biso na bandeko na ba master na ya oyo azana bango Thierry le commando na Aaron atika parce que ko sala bien te comme on a que tout banda se changer maloba lokola bana mike Congo ils a besoin ya buzoba oba osala bango na ba komanda na Thierry les civils na Aaron na ye maître Bola ils a respecté awa na lobby na fingité na PC conseil maître Bola osala émission yo Thierry le commando Aaron na mususu wana bosali émission bo fingi biso de n'importe quoi ne bolingi mais nazo bisa bino bo répéter ngo lisusu te bo répéter ngo lisusu ponga mona osala bino tout guerre médiatique parce que naza champion à toute catégorie ba attaque mais mboka na ko bénéficier de loko mongo te soki nazo répondre bien biso to linga te to mobiliser soki bo moni ke bozana eloko ko lobate bandeko na ngai maître Bola Christian soki nani pardon petit Thierry le commando mukolo zana age moko na mboso bon mobiliser pour na peuple bakati mabele est maître Bola tanga ebele les cas na ba analyse expliquer biso histoire ya nini ya mabele géographique itala mabele na biso ezaki boy ba tribu ezaki boy bakati c'est ça ce que nous voulons maître Bola akaka maboso na obenga oso na sisa mona ki okomela kinga lobby nasha na obenga. Donc bomoni na yeko pesa bango conseil parce que ba fingi biso na makambo yoteleka na France et pourtant ba tonyo so ba makambo ya France ba omona ke biso ba combattre peut-être moto epelite méthode déstabiliser France na ndenge mosusu à côté
il y a défense. Bah, qui combien de barrières, je pense que sur 7000 km², sur 10 000 m², où ils ont une insécurité, donc ils ont donc une ville partout, grâce à Maloba, au biso Torobaki, pression Tochiaki. Naza Kotia Bino, la mise en garde. Ceux qui vont répéter les sous-sous. En tout cas, vous avez un retour moko et vous avez sans merci. Maman Jeanne, un peu sur une place aux alliés, et ça met très beau là. Tout ça bien aimé n'a été. Ceux qui ont un message, ils ont fait ça à mon Congo. Alors, il y a des Congolais. Mais ceux qui ont des capois, ils ont fait ça, ils ont fait ça, tous en taille à quoi pour s'échanger dans les Congolais malobaté, tous en taille à mobiliser. Je pense que pendant tout ce temps, Bomonike, Makamba Fali, Makamba Félix, Makamba Bomi Félix, Abomi Bato, tous en colobélé Makamba, tous en colobélé Makamba Moutoute. Mais très beau, là, na petit, au Thierry les civils, na Aaron, na évité son appétit, Moussou Aïza, bah ça l'émission, pour nous colobélé au fin gabisso. Bandeko boyebi bango boyebi sa bango ke batika distraction tous en attend distraction tipo les pays vont mal mais na tchebino a mise en garde soki na yoki li susu émission ba jare andengo ana en tout cas nzambe mo ba yebi yo loba mais na ça ko sa dété puis c'est pas mettre bola poison motoyo to se séparer na ba idée OK ce que tout tikali c'est bientôt travailler pour na intérêt à ma belle pour nous libérer Moka. Mais ceux qui ont des aux intellectuels, mettre beau là, tu vas te ridiculiser pour rien. Oui. On se ridiculiser pour rien. Tous en attendant pour attaquer l'autre, pour que nous soyons mobilisés. Mais ceux qui nous là, ils continuer à continuer à modifier sous. Je pense que mettre beau là, on n'a pas sur le côté sur Internet pour nous côté là. To message na biso. To message na biso. Et ceux qui ont continué dans zela wana. Na tiki na nomboso. Na tiki yepo kaka mutala la ka place oyo bandako ya bien za ba brique okirola na ndako ya mabaya trop de chaleur ya poussière pecho yo mboso ya kana ya nini ya Danemark. Na tiki pour 1 tonne. Tous la même génération a été il y a 1950 42 donc moi na tanga a été petit au mboso ya Danemark tous en attend on a été mobilisé peuple na biso a besoin de mobilisation aux amotolo ba bien mettre mbola lo ba bien ti intelligent na osenga maele na wana sala tout mobiliser na ngo peuple au démontrer peuple que maele na wana ezana avantage à peuple mais ceux qui ont pour bozoba être bola aux a ridiculisé conseil na ko pesa ngwana tant que les qui na yo aux a ridiculisé pour na yo na biso nyonso biso surtout na basi na banda to ana bana ceux qui yo s'est engagé ya ko sala émission pour na ko ya ko attaquer ngai na bokecho na vieilli oloba ba biloko lobi wana mutu moko te a kondimate baba belena bozoba après la fin de Kimia. Par respect, tu as émission maître Bola, qu'on répétait ma campagne à sauter. Il y avait aussi l'émission na batona au beau film abisso. Pour tout ça, les bino côté tout tangi binoté. Mais tout le monde qui bosse aller en conseil n'a pas pensé tant que aux a mukolo. Quand on a bien mukolo, on a bien mukolo quoi. Il faut se respecter. On a bien mukolo, si vous comprenez, quand on habite aux a mukolo, aux a mukolo. Il y a un local où on se tombe bêta comme aki o bokomo bino na bino biso siko toboya makambo na tolingi peuple na biso toza conscientiser et mobiliser na makambo zoli kana mboka. Je pense que maître Bola oyo ki makambo na lobby na se charger na omingi parce que na yibiki tozaki na yo on se respecte beaucoup mais to moni yo au katisimba moko sauter au dépasser ba limite ya ko ya ko lobela biso et peut-être tozana on a problème té ceux qui au linga guerre. Il y a un message en tout cas, et vous avez sans pardon. Sans pardon, vraiment. Parce que vous avez un colo. Quand on a vu un colo, vous avez un colo, comprendre que vous avez un colo. Pas péché au concept que pas l'équipe. Ça va, Zambé à Bambola.